Fali a vu comment les King. Donc cela veut dire Azali King. On a sexy actuellement. Nous surtout Yaye et ça bien. Donc ami vu comment nae ils ont qu'elle bien na makamnae. Da combo ya Fali à les King ils ont qu'elle ndenge moko na makambo o ya zosal. Tout le babongo parce que nous avons combo pas maté. OK. Ah Ken, tant vous vu combo que nous on est tout le monde dans le maneti ba combo ba to zora ba combo et belé belé. Mais ya vu combo les King ils ont qu'elle bien na makamnae. Leki oya koboya kosala na yo peut-être clip ezobi maneti manquement de respect moko donc et pesa bato makakotala grand-père Bozi Boziana na ba micro azo réclamer kende kona biso leki na ngai tokomi na moment acha to sala clip ba minene bimi so meka ko expliquer nga grand-père ba d'ailleurs les bosso na loba eza question entourage entourage nanu oyo bazo entourer leki entourage ba entourer leki to yebite eloko nini oyo ba solo la kina ye po ba yebisa ye que bien asala clip te. OK. Dans la préparation dans les King parce que nga benga ke King na les si quoi pona yo ba tu ba benga Fali les King yo za tagem biaka ya musique est-ce qu'on peut savoir so ba raison ni oyo tsala ke Fali azwa kombo na les King ya la tanzoto artiste oyo ba leki oyo bazali ko sala biloko so simba mais bazo bossa na baleki bazo bossa na bakulutu te bango nde na pesa ka neti leki nini azo sala makambo ezo simba bossa na bakulutu te bana Congo bana mboka na biso tokutanaka awa na business class. Ici il y a jour adresse ezaka moko boulevard Jubilé numéro 39 awa na kati ya Bella Bruxelles mboka na biso. Ici il y a jour okuta tous les bana mboka PDG Ebreyo chez Business Class à Bruxelles. Business Class, le meilleur de Bruxelles, boulevard Jubilé 39, chez Placide et Bio. On peut qu'on a un lucas ou après ce qu'on zambé, ce que Jésus a son aïe. Mais ça l'est la paix maramba Jésus. Donc il fallait qu'on bonne à les King et Kende mo. Mais qu'on soit comme Jésus za kilo ah bon bazali. Pour ça là ce qu'on maramba Jésus ndé au kokate. Donc tout azwa. Azwa kombo. Grand-père c'est quoi combo Jésus on appelle ça passe pour Jésus za que melanoite, Jésus za que melamasangate, Jésus azala ki na kindumba bibota botate. On peut citer par exemple un grand-père. Bon, on dit que faut toujours tout l'andela kaka ba masolo ndenge zo kende. Voilà. Comme ndenge to zwa kawana net nga comme grand-père ba pesa nga na mona mizwate. Ba pesa nga. Na elandi pe parce que le lo ya kotala pe par rapport à âge comme nango ezem so kombo na pe yango zo ma âge na pe kende. Na comme grand-père. Na ba petit fils ba. Ouais ça ba manquement de respect. Au salida yaya na yo o kobenga papa busali nzembo papa sali plus de 4 émissions ya ko réclamer que non na sala ki na nzembo et comme moment clip suite ezate est-ce que grand-père leki na yo est-ce que azwa ki ata temps ya ko komela yo ata moi message moko ya ko s'excuser pour na bo changer date soit ya ko sala clip Ken na ebisoka wa masolo wana to bosa na ngo po atikala ko benga ngate masolo ngele kande wana chanson PC Salema Ken e bima na ngo bon ba to pe ba sepela ngo kana ndenge wana OK ye pa benga na ete mais etika na moi douleur pe na motema ko souwe na yo zala ki clip za la bongo te to mais ça te mais na na douleur te na douleur te na za rancunier te. Est-ce que Eroyoka a le message à Fali et ça là qui peut moins bien que bakulu to na malgré batika biso mais Fali azongi si bango susu po bato ba se référer na bango susu mais moi ba leki ya malamu bango na oyo ba zali ko zongi sa idéologie voilà ba leki ya bien bango loka ba leki ba zali ko zongi sa ba idéologie donc OK
On a tout d'abord félicitations et puis bravo les qui continuent toujours dans l'idéologie. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a J'ai donné mon conduit. This is London. This is London City. Aïe 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 aïe. Ndeko ya Congo. Tala agence ya voyage. Pe immobilier. Oyo ezali na assurance ya kitoko. Yango yo. Agence Orso Traveling. Ezali na ba service mibale. Ya liboso. Service ya voyage. Oyo soki okoti. Okokuta bazali koteka ba billet ya voyage nyonso. Pe lisusu. Bazali kosalisa bato assurance awa. Joli kitoko na ndenge ya defuate. Tunangai nini? Assistance ya visa. Awa ndebo solo ezali. Po bakolandela o joli kitoko. Ti okozwa visa na yo. Pe osombi billet na yo. Oke pepele mobimba. Ti na destination za kokende. Agence Orso Traveling. Bazali lisusu na service ya immobilier. C'est-à-dire masolo ya kosomba banda. Koteka banda. Pe koluwe. Bangonde baza na professionnalisme makasi. Yaka awa. O consulte bango. Po awa. O kosomba ndako ezali na ba problème te. O kozwa pe ndako o ezali na mindondo te. Pe o kofutela na ndako oyo. Kindoke fandaka te. Adresse ezaka kase moko. Orso Traveling. Ezwami na boulevard du 30 juin. Numéro 369. Commune ya Gombe. Référence Kin Marché ex-Pelou Store en face ya Sonas. Soki oza na besoin ozwa information nyoso. Okoki kobenga bango na numéro oyo. Plus 243 91 0085 008. Tope okoki kokomela bango na boîte email. Obeti kaka orsotraveling@gmail.com. Oza mobimba. Awana agence de voyage pe immobilier Orso Traveling baza na professionnalisme na ndenge ya defuate. O tolobaki te tolobi. Garde bandi na yo. Voilà, merci beaucoup bana Congo bandeko bolanda biso partout à travers le monde. En tout cas tolobaki biso fimbu na fimbu. Topelisaka moto likola moto totambolaka partout ko fuyele bino. Toujours d'information nasir lelo boko sepela lisusu parce que nazo yamba icône pena ya musique ya mboka na biso na yamba grand-père Bozi Boziana oya simba musique na biso ya Congo bima meilleur star de apesa biso ka bane parce que ye pas renyaka pendant 5 ans na habité soki de 80 à 85 soki de 85 à 90 na habité ye mo ko expliquer biso parce que lelo ba musicien bazobima ebele mais kozwa grâce wana ya kozala meilleur star même ya époque moko boye en tout cas grâce yana nzamba pesa ngo mutu nyonso te grand-père Bozi Boziana mbote. Bonjour Ken Piana. Boni papa kitoko na sepeli komona yo lisusu mais matanga pe na sepeli ça fait longtemps depuis tout le monde a discuté tout le monde a discuté lelo ya on a déjà essayé trop. Voilà. Grand-père, bato bakoka moi, kota l'émission ndenge eleka en pleine répétition. Bato msu babosana babulana ti grand-père makambo répéter aboma na mouvement grand-père a commencé la ba faire mosusu. Mais na yo se prendre pe no zo répéter. Mais oui, biso boulot monsieur exaté boulot monsieur zaka musique. Voilà. À part musique bon boulot neti nenge pour ça ba business oui mais ça peut-être business ne soka ka musique donc ce que simbité et simbikate voilà donc boulot la musique alors musique sans répétition
ils ont le rôle à net, bon, ils ont un douliste. Un bon douliste, il faut toujours répéter, ils ont fait ça. Ils ont fait ça, boule mort bien, ils ont fait ça. Ma création, quoi, tu vois. On a une question par rapport à l'activité dans la musique. C'est comme si tu as bossé dans mon mouké, tu net, tu as grand-père, makambo ya musique, qui parangol souté. Or, que na Kinshasa, on a un siège na yo à répétition, yango lequel nga kame. Oui, le monde le n'est comme tambola. Pour y ba makambo ken piano, il faut quota. Danger. L'internet il faut quota. Il faut que quota on va moko découvrir ken. Net bisopé. Pour y ba makambo ya t-shirt ou bien grand-père. Donc il faut au quota pekaka. OK. Mais grand-père par rapport à parcours na yo, aux gens ba fanatique ebele na mboko yo. Ba fanatique baza ebele. Mais c'est comme si place où ceux qui allaient que non, les solos n'ont bêta maka que non, grand-père Bozi n'a pas répété na popo kabaka, même si tu se déplacer à belé koya ko soutenir peut-être orchestre. Et là on est ça là que balé no répétition au bomba net secret non. Non, mon émission position rap tout ça là en coulisses. OK. J'ai préféré rap et en coulisses. Parce que rap c'est comme il y a battu belé. Na l'air moi comme tout moi bossani, boningabo corriger et si maraté. OK. Moi comme le roi net ba rap concert, OK ba rap concert ils a bien été quoi. On a préféré rap penza en coulisses. OK. En coulisses on a besoin travailler pendant na ninga bi ata moninga bossani. Pour signaler que non, place où on est en côté, son exaté. OK. Est-ce que grand-père voit Naïzala Nengue Toyebela grand-père? Ah, Ken, voir, côté voir. Narolobake, voir Nanga, ils en ont intact. OK. Échanger dans nous, ils en ont. Et puis, on préférait Oyo Kanga Penza. Parce que moi, Jésus Kendeme, grand-père n'a nzembo moko. Parmi les nzembo no akala nzembo moko eba nakolanda yo natina et donc on est ça langa bien bien na vivre en live on vivre en live orchestre ezali dengo c'est on se peut là pour vivre en live on se peut lisayo voilà en tout cas na ozwa tempe ya kosenga pena bo betela biso live nango mais grand-père tomoni bauti ko yamba bino ba artiste musicien et pas chef de l'État, mais quand vous expliquez, rencontre na Mokonziambo que le cas qui comment? Bon, moni Mokonziambo naninga yambaki biso vraiment en tout cas yambaki biso comme nakolo comme papa na bana nae donc vraiment ezala ki pena malamu mingi. OK. Bala liboso oyo ngai na oui bakonza mboka onyo so baleka bayamba biso mais oyo mbalo oyo vraiment nazalaki na esengo mingi po esoleli. OK. Esololeli na ye ezalaki moi bien ndenge mususu par rapport ya par rapport vraiment en tout cas gentillesse na ye marqué nga parce que ye konjamboka zoloba soki atamboli mabe donc bien azotambola mabe biso balanga nzembo il faut toloba yango. OK. eza te ke otobanga o mutu moko akanga yo boye te donc ozomona eza mbala liboso phrase wana yango na markanga. OK. emarke nga makasi na niveau moko akosakana te mais ezalaka te normalement. Est-ce que vous soulevez pas problème c'est pas Mokonzamboka parce que bino boza neti ba ambassadeur o boteka ka image ya mboka na biso libanda kotala lelo pe Congo rien ne marche mboka na biso pena mboka na biso rien ne marche par rapport ndenge bokitaka ba pays mususu bozomona baninga ba pays mususu bazo sala effort ya ba développement ba mboka na bango mais biso c'est comme si mboka ezo avancer te mboka ezo kende kaka na libulu ba prince kobukana ba venir mabele tout ça aéroport ya kitoko ezate est-ce que bomeka ko beta moi c'était wana ya koloba en tout cas mokonzi bosala moi effort parce que image mboka na soka niveau toza wana bomeka pe ko sola moi moke bon ngana koloba ke
ti mokonzi ya mboka azali kobenga couche nyonso ya badomaine nyonso. Domaine nyonso tout cela veut dire azali na posa ya changement. Ok. Donc mais il faut changer kambala moko lelo te. Non, malembe mais faut ko expliquer ka moto ke non mboka na biso par rapport à mboka msuto kendaka mboka na biso pena ezana na libulu nde. Voilà, ye mokonzi ya mboka ye mona tout d'abord azana no mikiliste. OK. Azamutwa mikili donc ayebi makambo nyonso wana ayebi. Yango no moni azako benga batu nyonso tout bakutana basolola pour total à côté aux années de moi kokoso babongisa. Donc il y a un esprit wana ya changement total à mboko. Est-ce que ndenge bosangana ki wana évoluer pesa ki na kati Abraham évoluer na zo pesa mbota Abraham azalaki Abraham azalaki tozaki na ensemble tu vois Abraham azalaki donc bozo kende nini évoluer bozo kende ni parce que balobi ye pena zalaka na numéro te ayambaka pe ba artiste musicien te ye soko ke kotale na ndako na yo abenga ba petia quartier boto bola bakara na pine karo etikali babi bobanga ko approcher moi mingi na bite masolo ngo na ka soki ya solo soki ya lokuta non wana za maba lokuta evoloko yaki ye moko te na place ya rendez-vous na Sokoda yaki ye moko voilà et puis kozonga ki pe mo donc oyo nyoso tout batu balobaka wana faut pas tout ça la attention na ko batu yebika biso batu mangala to lindo loba makamtu ces ans tina te il faut le voir qui na azane comme mutu nyoso tout obenge boko solo là bo solo li pe voilà bien azane comme mutu nyoso grand-père d'elle sagenda bon ma solo pena neti ba de ko na linga sute na préférera ma solo ba faila OK te ngalinga na beti na tuni bongo parce que oza mutali boso pesa so pena gua que ya ba ser pena bazo emba na kati ya mouvement parce que na ndenge pe ya parcours ya grand-père ba DS wana pe bo sala na bango ba être belé makasi sala na bango to sala na bango ba ken DS normalement lelo azali na États-Unis. OK. Akoma osala musique ya Nzambe. Bon sikoyo na minute oyo yango monika mutu soko na mama Nzambe. Esala ka non ti bon. Bozalo ba ni susu. Diapason moko souté. Voilà. Vision échangée. Ya wana mona tamsu na ngato parler na ba oyo tozana bango. OK. Mais là bango tozana bango OK sozo beta masolo na bango zo sala kitoko parce que bango ndenge bazali na top na minute bango te bana kati ya na kati ya page mais grand-père bozana toka lisolo moko o renya na mboko o sala 5 ans ya meilleur artiste o ko expliquer ezaka na ba nini na bon Anti-choc normalement to bandi na 86. Voilà. To bandi na 86. Mais avant 86, ba groupe nyo surtout o nga zalaki na salaika mouvement ya makasi. Voilà. Ezala Zaiko, ezala Isifi Lokole, ezala Yoka Lokole, ezala Langa Star, même maintenant Choc Star. Donc tu vois, mais et là, on a bien dans Choc Star, normalement, dans le t-shirt. Donc, un t-shirt de Bandi 86. Donc, il faut calculer déjà depuis Banda 86, Banda 87. Bon, c'est comme un matin à la j'ai battu 92. On a. En tout cas, Ekendeki moi, Ekendeki. Ekendeki, na date oyo. Mais Ekendeki na moi, eumelaki quand même. OK. Eumelaki. Donc comme il y a moi musika, après on te tamboli trop. Bon tamboli trop. En tout cas, c'est à grand-père et tambosi, ba musicien ba mboke belé pe ba to belé pe ba zu ba vie na sima ya orchestre makasi. Ouais. Est-ce que mingi pe o balongwa ba koma fanda ba libanda mboka na bazala reconnaissant ya ko loker moko atamwa bonjour grand-père
Mais l'isolo reconnaissant, on dirait ça la terre. Ok. On dirait l'isolo, Bossana. Bossana. L'isolo reconnaissant la musique, on dirait ça la raté. On dirait ça malade du moko, et ça que au gros salana yo nyon surtout. Ok. Mais les foot na ngeza kaka kofinga. Kofinga. Kofinga kaka. Enfin, na expérience on a ça nango. Moni eza beaucoup plus na bateau tozaki na bango lelo toza na bango te. Ok. Mais au toza na bango na ebité ndenge nini ekolekela un jour. Mais na bateau déjà toza na bango te déjà. Grand-père. Na lunga pe na tourner loko moko. Tout le monde technologie ils ont avancé. Ouais. Technologie pena ils ont avancé makasi. Siko ba œuvre bino bo beta wana o renya ba œuvre wana na ebité soki bo côté la ka ngo ba studio nini malgré la leki o ba lelo ba zo beta ba osala ba succès mais tout le monde a c'est comme si musala o bino bo sala kala wana ezaki makasi. Ouais Ken. Musala to sala ko ba zo loba kala ya monde salisika. Nde salisika. Mon na éviter ce zo comprendre. Tu n'as pas comprendre. Donc cela veut dire biloko nyonso tu akala. Yango na nde mutu ezo régner lelo. OK. Ata ba leki bazo beta mais ozo mona ka bazo zo ka na bilengi wana o bino bo pesa wana c'est comme si il lekaki makasi ya. Non, parce que un système il y a travail. Système à travail ils a changé. Le système à tangwana ils a qui système mon tam susu bozo sala na am peser makasi. Mais lelo est commis beaucoup plus commercial. Ils a que na salé loko pour na teka pour moi loko mona. Donc bisikiti mona. Mais la tango na biso tozo tala na no bisikiti te. Biso tozo tala boulot. Donc on s'appelle boulot banda de reka banda tongo style o chata mwelo na mnogote. Nous allons faire piak. Mais ozo boulonné ga ozo boulonné. Na la na sikoyo. Na tu na ndesiko bo travailler na batu ya ndenge nini po ba mayele c'est comme si n'était le cas qui makasi. Bon maman tu travailles quand na batu normal kaka. Tu travailles quand na batu normal mais et ça na bateau bazaki pena na objectif. Voilà. O pena ça na objectif pena que non. Na outil parler na yé pendant répétition ayibike ayé pendant pour na travail. OK. C'est quoi la différence ni entre époque vous allez venir na lelo parce que c'est comme si bino bobeta ki musique ya lokoso ya mbongo te mais tout le monde lelo ba jeune ba na musique ya lokoso ya mbongo mais musique yango ezo kende tenenge bino bato bozanga ki lokoso ya mbongo bobetela ki yango. Ouais. Quand nous avons dit que mon kili ils ont changé, ils ont évolué, mais ils ont évolué dans le domaine où ils ont évolué dans le domaine. Nati maël la musique ils ont quitté. Bon, maël la musique ils ont quitté pourquoi? Parce que banduliste mingi azako ya na tout d'abord banduliste msuazo ya na mouvement pour éviter que mouvement ne kende poto. OK. Donc azo ya kana bulu kaka ke à travailler en un mouvement pour mouvement et que ne poto. Bon maël nini ya ocha. Donc calculer bit na wana objectif na tout le monde a belé, tout le monde a belé. Tout le monde a banduliste belé oyo nakata un t-shirt ba ya na bulu wana batika la pena miki. OK. Donc dans le sens que tant que ministère zotika la miki malamo zo comprendre nduliste ayaki na boule à travail. Donc na côté ken ba leki ya lelo mingi bazo bango nyonso tout ken. Na lobby bien bango nyonso tout il y a des leki bana oyo bazana misala oyo ba kolisa idéologie. OK. Bakolisa idéologie ba travailler na idéologie pendant net biso nde tozo ko travailler. OK. Mais ba misusu bazaka na idéologie yole là. Grand-père, tout le monde a ba jeune frère na bino o lelo pe ba pe na ba succès lelo tout le monde a ba interpréter pe banzembo na bino na kati ba chanson na bango ba interpréter pe ba morceau ya banzembo na bino o yesala vraiment succès makasi. Mais est-ce que ça va bien autant la ba lekermo boye bazo interpréter ba morceau ba œuvre na bino bosala et ça là nga plaisir makasi et ça là nga plaisir makasi donc na mona rapena que donc misala to sala baleki
bazo reconnaître. Donc on a besoin sens que bazo reconnaître. OK. En tout cas, et ça la plaisir. Mais grand-père tu as ndapé ba vidéo mususu ozolela awa. C'est comme si baleki mususu pe ba reconnaître bazo lukaneti babunga moi muke parce que grand-père lelo tokoloba ezala ba occasion yango yo oyo baleki faut ba pesa vino valeur ndenge yo moko lelaki olobi non tosali na leki moko nzembo ekomi moment clip abimi grand prêtre boye na kotala déjà âge na yo grand-père na makambo sala déjà leki oyo akoboya kosala na yo peut-être clip ezobima neti manquement de respect moko donc epesa bato maka kotala grand-père bozi na ba micro azo réclamer kindeko na biso leki na ngai tokomi na moment acha tosala clip baminene bimi so meka ko expliquer nga grand-père nzembo bosalaki na leki na yo fere ezalaki nzembo moko kitoko oyo boyembelaki Jean David Kiambote ezalaki nzembo moko nayebite soki yango wana ezalaki nzembo moko kitoko. Est-ce que eloko nini esali jeune frère na yo aboya kosala clip osololaki mabe oliaki mbongo Jean David omelaki ou bien eza problème nini esali bongo ken eloko na oyebisa yo eza ke omoni masolo yango déjà nga kutu kosolola te mais soki na osolola yango ezali kaka pota mosusu bato bacomprendre mais nakoloba boye leki tosalaki mosala malamu vraiment ayembaki très bien et puis ezali nzembo moko kitoko mais le problème eza que mpo na ngai ezali question ya nga na koloba yoka liboso na koloba eza question ya entourage nano oyo bazokoentoure leki entourage bakotoure leki toyebi te eloko nini oyo basololaki na ye mpo bayebisa ye que bien asala clip te. OK. Bon eloko mosusu mpe ezali ke bajour oyo fallait tosala clip on dirait azalaki dispo te azalaki eza lokola neti topesani tokosala clip lobi yango ekomi ntango mosusu azwaki cope moko boye oyo eampeshaki ye aya mpo tosangana. OK. ken mpo na ngai vérité nyonso tu ya ye oyo asalaki clip te eza kaka na ye moko vérité eza kaka na ye moko na motema na oyo eza choqué non étant que grand mayas grand douliste namonaki yango eza bachose moko bon elekaka nango eza bachose moko na musique esili kosalema mais nakoki kotia yango en cœur te parce que banduliste basili te banduliste bazali oyo mpe tokotravaille na bango après basali mouvement. Grand-père balobaka mabe nyonso tosalaka na se efutamaka na se oza na yaya moko te bosalaka na ye mpe featuring ata na baepoke moko boye oyo peut-être onégligeaka koya participer na clip emso mabe moko boye nde peut-être non ken ngai na travailler na baartiste presque tout oyo bafeaturing kutu na bandi yango nakoloba bafeaturing na bandi yango parce que bon nakoloba nasala featuring na Pepe Kale net na featuring na Pepe Kale nzembo nini tosala clip eza nzembo nini ezali banzembo eza toyembaki na eza Patricia Mundele na José Kalemba donc moni eza bachambre moko etekama eza bachambre tosalaki na featuring tosala mpe clip na ye osala mpe featuring moko boye na Kofit c'est comme si non Kofit tant tosalaki toyembaki mwana bendana tuna ngai nini restaurant ewaka eye mpo na bino bato oyo boza na te ya kolamba te to mpe oza na nzala makasi kasi olingi oliambala moko yaka awa na restaurant ewaka oyo ezwami na 7 boulevard de Banderbourg 94 200 Ivry sur Seine bafongolaka kaka
kobanda mokolo ya mardi ti dimanche à partir ya 16h ti 2h du matin na restaurant Ewaka okokuta biloko ya fibo olie ofibi musapi lokola poisson ya malangwa ntaba brochette ya kitoko na poulet na restaurant Ewaka awa kolia ezali elengi na ndenge ya defuate adresse eza kaka se moko na 7 boulevard de Banderbourg 94 200 Ivry-sur-Seine. Topé okoki kobenga na numéro oyo 06 41 36 12 59. Na restaurant Ewaka awa ezali likambo ya kolia kusambalala. Eyokani. Garde bandi na yo. Tiring na ye lero nanano bamakamwa ba clip exact. Grand-père, pourquoi eloni ne bangisi yo oluki olo bamba seria na clip ezalaka te. Ezalaka te, ezalaka te. Oto ka nzembo me. Oyo ka nzembo me clip ezalaka te, ezaba ezali tangwana nazana Zaiko. OK. Nazana Zaiko ba clip ezalaka te ezalaki na ba 78. Oko rappeler batuma malobo yemba nata koyemba tamwa muke avato kende na banzembo. Nzembo koyemba ke pana ye. Iyande o mabulu nyonso yo selamu moke nzolie teme kotonanga meke. Voilà. Bon maluba équipe danger. Moke nzolie moteme kotonanga meke. Ekimi wana ya banzembo. Voilà. Mais tout le monde a fait fêter moi bosala na papa wemba nzembo boembela nyakos. Oui, tout ça là, wana ezakutu bon. Wana ezape ka oui, toko bien oka featuring mais pour na toyemba na papa wemba dernier coup de sifflet. Dernier coup de sifflet. Toyemba bon ba featuring normalement ngai na bateau penza ba yebani en tout cas quand on est na tangelio na tangelio na sali pe ba featuring pena trop te na ko sala featuring na Monique Seka. OK. Ya Monique Seka za ivoirien to sala na featuring to sala pe clip donc côté wana kutu ya net na sali featuring na sala clip ngana ko sala ngote. Mais grand-père, on dit qu'il n'y a pas de musique qui fait aux gens moi histoire rebelle hein. Bien sûr. Ko zwaneti masolo asapi o lelo tolobelaka na Kinshasa, babi mutu wa ya pena na masolo ngope ya basapi wa kendo découvrir makambo asapi et ça la rappelle grand-père bosi ana. Ouais, ken bon, moni masolo asap eye na servos na kos. OK. Na kula mambo. Ba onde mbaye na masolo asap. Masolo asap eye quand. Masolo asap eye précisément pour nous coacher nous pendant la ligne nango il y a 76 OK 76 tant dozana yoka lokole nde sikoyo servos nyakos na kula mambo bazo uta sefa bazo ya OK les places na yugo de bon servos nyakos na yeba ki déjà banda kala biso bana matonge yepe mona matonge to yeba ki déjà na kombo edibara OK mais tozoko fréquenter parce que abimaki lokwa mutu ya mobulu makambo yi ko fréquenter te metango akoti na masolo sapa buta parce que baruta na saf sefa donc bazo ya ba concert nazo mona ka ke ba yankemo na kati bien habillé danger na bin bon comme ngape nazo ko tisepela na saf alors donc na bandi ko approcher sikoyo na buno tinda ba manager bato tozaka na ba ona tumba mais awa psika mais wana mais on est dit barat mais Edi Bara linga sous Congo anate a commencé on a Congo ya servos nyakos da kombo na liboso zala Edi Bara comme na ye Edi Bara ba o benga ye na ninga quartier ba tutu après a changer a commis balamo na bano lancer autant na bano lancer pe azota la mutumo na zo lancer abani se ko s'intéresser na voilà moni à partir de wana ndi do kanga maki balamo ko masolo e bandi na ndenge bana manyo surtout balanda mo. OK alors grand-père Bozi Boziana le lobino bozaba monument vivant et on a yambi boye ezana makambo zo choquenga kotala bande ko na biso pena o ezaba manquement de respect
osali na yaya na yo o kobenga papa Boussali Nzembo. Papa sali plus de 4 émissions. Il y a qu'on réclamé que non a salaki na Nzembo et comme moment clip suite exate. Est-ce que grand-père leki na yo est-ce qu'azwa qui ata temps il y a ko komela yo ata moi message moko ya ko s'excuser pour na bo changer date soit il y a ko ça clip. Ken na ebisoka wa masolo wana. To bo sana ngo po atikala ko benga ngate. Masolo ngeleka ndengwana chanson PC Salema Ken. Et bima nango bon. Ba to pe ba sepela ngo kana ndenge wana. OK. Il pas benga na été. Mais etika na moi douleur pe na moteur na. Ko souhait na yo zala ki clip za la bongo te. To mais ça te. Mais naza na douleur te. Na douleur te, na za rancunier te. OK. Nazo ngo normal, banduliste ndenge batambo, ndenge banduliste tambolaka, mon to tambolaka ka bongo. Nazo ngo na sens wana, mais naza na ba leki mususu oyo bazali ke lelo to travailler na bango. OK. Mais clip et au salem. Donc il fallait pour annoncer que non Kalamingi te bozo préparer moi eloko moko boye. Mais oui, dans la préparation dans les King. Parce que ngabenga ke King. King. Si quoi pona yo ba tu babenga fali le King. Yo za etage mbiaka ya musique. Est-ce qu'on peut savoir so ba raison ni oyo tsala ke fali azwa kombo na le King ya la tanzoto. Bon, au moins biso côté banduliste, mutu na mutu, le longa ba benga grand-père. Gaza grand-père banduliste et tout. OK. Donc Fali a vu comment les King, donc cela veut dire Azali King. On a sexy actuellement. Nous surtout Yaye et ça bien. Donc ami vu comment naye ils ont qu'elle bien na makam naye. Da combo ya Fali à les King ils ont qu'elle ndenge moko na makam o ya zosal. Tout le babongo parce que nous avons combo pas maté. OK. Ah Ken, tant vous vu combo que nous tout le monde a maneti ba combo ba tozo ba combo et belé mais il y a du combo les King ils ont qu'elle bien na makam naye. Donc on peut qu'on a un cas sur soko nzambe soki Jésus azonaye. Mais ça la pe makamba Jésus. Donc il fallait combo naye les King et kende moko. Mais quand ça combat Jésus za kilo ah bon bazali ko ça la soko makamba Jésus nde au kokate donc tout azwa azwa combo. Grand-père, c'est quoi combat Jésus on appelle ça passe pour Jésus azalaki melanoite, Jésus azalaki melamasangate, Jésus azalaki na kindumba bibota botate. On peut citer un exemple grand-père. Bon, oui que faut kaka toujours to landela kaka ba masolo ndenge zokende. Voilà. Comme ndenge to zwaka wana net nga comme grand-père ba pesanga na mona mizwate. Ba pesanga. Na elandi pe parce que lelo ya kota la pe par rapport à âge comme nango. Et ça me semble qu'on voit un peu yango zomi ma âge na pe que na komi grand-père na ba petit fils bazali na komi grand-père kombo no zo kende pe na eke kitoko mais na mona ka ndeko na biso moko a mwasi atambolaka na wera boye babenga ke mwana yo asala interprétation wera na ba pays mususu na habite soki ezala solo. Bon na koloba ke il y avait à période moko voilà que moi nanga ba social qui est na côté presse voilà sa maison mère mais lelo bon ba garda kaka ba relation bien mais asala susu makambo wana te. Mais grand-père côté là ba zala présenter sur la vie oh moi na grand-père ba série yango ba tumsu ba okamo ba oh grand-père abota bana ya kitoko ya niveau oyo. Est-ce que ndeko na biso mwasi ana obota kaka na ba mama congolaise ou bien au mélange moi nationalité parce que otala ndenga azali on dit maté que mwasi aboya babota na Congo. Non to maman na ye azali peka congolaise mais azali papa azali portugais. OK. Maman azali congolaise. Na yeba ka moi makila moko feza na kati. Donc voilà. Dans 50-50 quoi. OK. 50 congolaise, 50 portugaise. OK. Grand-père tozokende na biso vraiment na ko chiter parce que faut que la ota ozwata na ya ko répéter makambo surtout est-ce que bozo répéter très bien na bandeko na biso oyo
vous travaillez parce que namoni chef d'orchestre azati lelo chef d'orchestre azali asali na bane belé n'habite azapi ko ndeko na biso amula yo na jeune yana le kate chef d'orchestre yé chef chef d'orchestre ça va grand-père nati yé boisa va combien des années aza doyen aumeli amona pe mo ba mekele bane bon baseli bango bakoti batamboleka na Afrique bango na baji chance ya mikilité mais ataniere danger falaki boya série pena grand-père asala biloko ya bafalaise afandi mokekin moke poto mokekin bato bazopena bachance na nsima bave posi mais grand-père nga série mo boser nanga Angel Muswahili Makizembe atiaka kombo nanga mpe na bavoyage na yo lingo amemanga na mwana moke mais simbaka ndete naopesa Angel Muswahili obwaka sikoyo nga naluka nayeba obwaka sere na biso Angel Muswahili Makizembe libanga na diske wana sere Angel azwi nanu vi te ake mpe nanu poto te aza ana pena jeune makasi mwana moke mais toyoka parce que oza musicien liboso oyo obwaka sere Angel mais na nzembo pena ya bane oso etobi toloba na mokili ekamu oui parce que boyebanaka na wande nini relation yango Angel toyebani na ye à partir ya Kiamongana voilà Nicole voilà lokola moni Nicole Kiam bango baza lokola tokozali lokola bon biso tobeta na kiri na bango na VV ndenge tomesanaki boye Angel azalaki mista ya Nicole nde mwasi ya veo nani Gabi Itonga ok basi bakabwana déjà poto filmaka mariage ya Nicole na Gabi Itonga basalaka yango na veve basérie komoni komesana ya nga na Angel yango wana après toyokokuta nasu na mikili na Londres nde wana nde place mina tokomaki mpenza bapere liso ya makasi kozalazala même ti lelo même ti lelo na Angel tozalaka toujours bien voilà après ntango na yo koyeba ke aza mpenza ser na yo esalaki nga su plaisir makasi nga bino ken mutu na nga donc esalaki nga su plaisir makasi kokoma mpenza famille alors grand-père conseil nini okopesa baartiste musicien parce que lelo tomona baartiste bazolatalata bakombo bilatalata est ce que bakombo mosu emema malédiction te neti ndenge outi oloba kombo ya Jésus surtout bato babanga yango mwa mingi mpo ekomemiso masumu oyo nano mema te bien sûr oken oza na raison oyebi ke nga naloba yango chaque fois que bamusicien lelo mingi oyo bakomprena idéologie te nazala na moyen opesa bango sous conseil te ke nakoloba na baoyo bakomprena idéologie te na sens clinique soki asali mwa palaki ekangi aza susu abosani amoniki akomi danger abosani bato nyonso te mais baartiste oyo baleki oyo bazali kosala biloko ezosimba mais bazobosana baleki bazobosana bakulutu te bango nde napesaka neti leki nini azosala makambo ezosimba bosana bakulutu te tocomona fali mpo pauti oyemba alo asekwisi lwambo na madilu te eza kaka question kaka message nzembo moko omoni nga naza papa babengaka su grand père donc nakokabola baleki te nga alobi boye yo olobi eza na baleki mosusu oyo bazo reconnaître bavie yango nalobi boye parmi baleki oyo bareconnaître bavie tomoni lelo mpe fali atobimisa nzembo moko ya message oyo ameki kosekwisa mpe madelo na grand maître lwambo makiadi bato mpe basepeli mpe na ide yana est ce que ere oyokaki alo message ya fali esalaki yo mpe mwa bien ke bakulutu wana malgré batika biso mais fali azongisi bango lisusu mpo bato base référé na bango lisusu moni baleki ya malamu bango wana oyo bazali kozongisa idéologie voilà baleki ya bien bango loka baleki bazali kozongisa baidéologie donc mpona ngai naopesa ye tout d'abord bafélicitation et puis bravo leki continue toujours
na idéologie. Ok, merci beaucoup grand-père. Merci Sir Paulé Lumumba RDC Monde. Merci Adèle Djoko Bago Danger. Prince Yahweh le ministère Vexas. Pourquoi Rafat? La chanteuse n'a pas. Chanteuse n'a pas pardon parce que faut vivre, voyez. Émission on a les heures avant de kota kota. Chanteuse c'est qu'à Zoyemba bien failli. Ah, passer à danger. Ah, ayana nous te kayata mukeko. Na habité failli là on peut depuis to bande émission. Écoutez kaka yaka na maman. Azo bashan. Azo bashan sikara au beau préparé. Oh azo sala. Aya taboé et ça la biso moi bien failli là. Failli là. Grand-père. Ozo bimisa kaka obi ke ba 20 ans to kende ba fi ba failli là ça va? Oui, ça va ken piano. Qui mezali? Qui mezali? Très fier ya za pembeni ya grand-père. Ouais, très fier vraiment. Trop même. Ouais. Et ça la ronde nini oza pembeni ya baoba munene ya musique et ça la comment? Et ça langa plaisir à trop kozala pembeni ya icône munene ya mboka na biso à part le Seigneur là mutabanda idéologie wana ya ko propulser bana basi de ça langa plaisir kozala pembeni na ye. To s'attendre te msusu na déception moko boui peut-être déception ndeni kasi bino ba musicien ba basi andumbati lelo zawa lobi to yoka grand-père a komi mabe grand-père a salinga boye grand-père a proposé kinga boye na boyi yango na longwe na ngai kuna lisusu to koyoka okena justice grand-père alingaki a violer ngai parce que ezangambwa ko travailler na bandeko na biso abasi lobi to komona makambo to mone pas ba leader msote. Non, tout le monde a été parce que déjà ça fait au moins 9 années en gros. Otekala ko kasangote donc ezana eloko moko te oya sika oya kikozala oya salemate na mokili. Donc eloko moko ezana ngote tina fandi 9 ans. C'est que problème ezate de ce qui problème ezala qui donc na une année pas mandé déjà position yebana. OK. Ouais, donc si le londe na zali c'est que musala ezaki kitoko. Ndeko travailler da grand-père boye ceux qui aiment so ba mouvement mususu net ya bandeko na biso lelo ye est-ce que okuka kokende ko travailler na ba leki lelo bien yo préférera rosa non na grand-père responsable à tio pena à l'aise bango ba yaka ko proposer ba mon grand-père ah fiana za chez grand-père na yemba la danger biso pe bango ba komaka biso esprit wenge senga ka fako botola bato ba chanteuse na ba danseuse. Est-ce que ma proposition na soki yelio peut-être et ya nango le tina kenda te nazaka kapo nazalaka nesengo kozala sika nazali do soki tende déjà position e banande na kenda kala do so lelo nazalaka nazoke na 9e année donc po ezali que nalingaka na groupe oyo nalingaka orchestre oyo nalingaka ko travailler awa yango ti lelo nazalaka mane grand-père pe azomema bato poto te mikolo yango nde komaka handicap non ils ont un handicap te biso nyonso te makambo ezoleka na mboka maladie ezali so banzele fungwami nango tota na tambola ba pays ebele ya Afrique bien ba mpoto Afrique do ya poto kala te so confirmer le kinango donc eza nango jemuki na 9 ans na nyonso bon habité akoya botala so to beta Zénith to beta Olympia to beta tourner musu aux États-Unis Canada tout ça kebo kopengwa non non na kiko pengwa te donc ezali nango kaka makambo oyaka donc nakoki ko pengwa te parce que leader onazana ye amema batu ebele donc eza a changer te aza toujours les mêmes donc ezali lo moteur kiko bangi sangai parce que bamboka onyo sona kei batu musupe ba ke yango te donc ceux qui banzele fungwa mi Canada ou nini donc toza déjà ba masolo na okenanga. OK balobi grand-père azape parmi bato yo ba mema pe bangulo be na poto na sens que bande on a so bolanda biso pe belé so grand-père pas mema na poto bien mema mama na bino bo soutenir rapport OK c'est yango OK c'est au grand complet bo soutenir yango parce que lelo grand-père a promis ma mutu moko na famille mutu wana abengisi bengisi donc ba famille wana o peut-être leader na bino moko famille akenda na ndenge ya musicien memiye bo soutenir bango et ça la biso bien naza besoin na yo ko ta live ata moi moke ata
nalobi mingi die epai ozali oyebi ndenge otikaki ngai na mobulu eloko eite ata baninga bayoba kosalisanga suka bakolembanga suka se balembanga yango wana bokosalaka bongo mpona mandana ya mais grand-père ozomona sikoyo eyo na explika bato biloko bino kotravailla epesaka motuka chair de poule parce que misiki wana ezalaki na bamessage ata baninga na yo bakosalisanga suka se balembanga donc grand-père bopesa mpena bamessage ouais bachanson eza na basignification bachanson oyo esalaki bamasolo efanda donc ken banzembo eyemama ebele banzembo eyemama ebele oyo eza mpenza na basignification lelo bon lelo mikamaka mingi ekomi nango kaka commercial tolukaka kwanga danger ngana mai baluka kwanga grand-père salinga en tout cas na apesa so merci ndenge ondimi pena nde nasengaki tosala émission ndenge ondimi boye en tout cas salinga mpe plaisir ngana yo eza famille voilà ngana yo eza famille moment nyonso tu oyo mpenza ke oza na besoin ya émission oza na besoin na ngai donc naza quel que soit naza mbala moko mpo nayebi voilà eza émission mosusu eza émission eyolela mais danger oyo yo mpenza eza mpenza olobi pitopale mabosani moto likolo ya moto pitopale la président de la république avant comme président ayebisanga abi peti est ce que oyebaka ke yo ozalaka moto likolo ya moto longola bakombo nyonso oza nango yo oza nde moto likolo ya moto en tout cas président Félix merci jour oyamba mpe bajournaliste babosana ngai pete na liste en tout cas merci grand-père nayebi te tokoka merci banani oza na badédicace Jean David azangaka te Jean David Kiambote Kiambote trop Jean David Kiambote Judith maman Judith Masia mpe Judith Masia mbota trop toza na bato ebele toza na papa lelo innocent lelo na matadi voilà papa lelo innocent lelo na matadi osala concert kuna le 28 na le 29 voilà na matadi mais ken grand-père faila aza ye moko te ok aza mpe na film suso oyo aye na orchestre sika donc esala mpe bien akoya pete osala bien ke bamona ye parce que occasion yango occasion boye rappel est-ce que kombo ya nani ye komela komo na ye Pamela Ngoma Pamela yakako namoni déjà comment il fatigué Pamela ngo aza fatigué nde boye fatigué tellement olembi olobi natambola na sambula moi fatigue mosala il faut kotambola na sambula il faut kopola bapola kaka so ozoluka il faut yebelo ozoluka popola pola te voilà Pamela yo posano à l'aise naza à l'aise d'abord avant à la l'aise il faut lingana bato yo kuti omikitisi osoigner na bango za la l'aise so ye na minene okuya donc ça la bon merci beaucoup mais tomoni ndenge bofandi aba ba chanteuse mibale ya fandi na kwe kuna yo fandi koto yo eloni ne le kanta bino imbal ngana elo le karate ngana yaki avant ye na olanda mo mpepo e kausaranga ya ye retard aye kana obanda na bino ye pa ye avant di maman kuna place à déranger sous soit le cabot toka opet oui bisaki ngoko ya samedi passé wana nzembo t-shirt oyembi nzembo ya mouvement mosusu oyembi nzembo ya mouvement na bango ya Jésus makoma Jésus te yemba nzembo makambo ya Jésus wana ekokota te kampe biso toya makambo luka nzembo naimba na nzembo bato nyonso sa toyemba
Muziana ya kato kutala na yo talanga mutu mutambuli dizunga soki butuka bwana pamsako kate ozonga naboye ngala boyo ken piana toka bwana na yo. Merci beaucoup. Mais grand-père, et ça l'a bien fait. To loke jour to yambi bango pena émission pe ça l'a bien. Et ça l'a raté que ce que vous avez be émission et ça le matin et ce qui ne peut bien te. En tout cas na senga be change ba numéro, photo ça la be émission ba toi ba que mouvement grand-père et sali au grand complet et ça la biso toujours bien. En tout cas la CPL mais parce qu'il y a ça déjà des missions, voilà. Déjà, il y a des motos, des missions à noter. Voilà. On a la linga qui quand même, pour occasion, comme ça, il y a tant de moi, voilà. Donc occasion la linga peut, comme tout à l'heure, on a fait des missions, nous sommes Nalgi ko tutoti ke la bino siko nde moi répétition tous parce que rep ba mon appena que non makambo pe salim. Merci.